décidé dans besoin que c'est l'angama maloba. Donc on va reconnaître ce que d'après l'intervention de c'est comme si tu oublies un sujet, mais tu oublies voir un sujet qui est une évolution un sujet de saliqué, tu touches le point nous sous au présent quand même un rapport na thème du jour au papa décidé à Tiaki. Donc on va minimum on a eu pas de konanga Daniel Mupeke. Daniel Mupeke a dit que Hippolyte Nani Joseph Musée Kabila tout le monde a testé bâtir déjà héros babengé déjà héros national et zabongo politique à la bongo. Mais même raisonnement dans le fait que Joseph Kabila a proclamé président, tout le monde a président, tout l'ITP le suscité parce que zabongo. Et pourtant zabongo. La place où le qui besoin d'un d'accord tena et lokomoko, il faut lutter. Il y a un moment tout ça qu'on lutte til les longs. Les autres ont bien le occupation, tout peut rébellion au qui nous est n'a pas de pouvoir en boca la bisson. Mais en réalité, c'est là qui rébellion, c'est là qui est occupation. Nous est Laurent Désiré Kabila, Azalaki à la tête, il y a occupation en boca la bisson. Parce qu'il y a pas qui dit que bateau va se mettre à pouvoir, bazaba na mboka te, bazaba Ougandais, ba Rwandais. Et puis je crois, il y a pas qui ont bien que objectif il y a bateau les gens qui va occuper un jour qui vous est comme un pays na bango. Aïe qui yango, azamwa na mokete. Et même occupation là, et même tina pouvoir. Il a su à nommer par étranger à la poste clé à Mokanabiso. Il était conscient. Donc les pays étaient déjà occupés. Tant où nous est Laurent Désiré Kabila a soit qui pouvoir dans Mokanabiso. Et ça derrière grave. Oh le lot, Joseph Kabila est au Sala. Et ça continuité à occupation. Oh le musée a mené la Kibiso. Elle va au Kota. Mboka comme il est déjà occupé à partir à Kivu. Bakisangani ba Rwanda bazokotana ba Uganda bazosala o ba yaki na ngotina basala yi et ça qui est important pour les alaki pouvoir est-ce que mutu ou accompagner occupation to pe mutu o aza à la tête ya occupation mboka na biso azo mériter un jour to benga héros national to les places wana exact que jalousie to pe n'importe quoi non tout qu'il est dans vrai sens ya mon héros yo au favoriser occupation mboka na biso au commun à pouvoir, tout bien le héros national parce que la bonne. En tout cas, moi je mets ça en doute. La peut-être martyr, mais la héros national pour nous vraiment ils ont pesé mon amakasi. Papa on a celui derrière mon grave na carrière politique Avant il a pouvoir, je crois 3 ans. Et pendant les 3 ans, il était incapable de réinstaurer le fisc armé. C'est-à-dire qu'il est incapable à contribuer à la destruction armée. Rwanda au biso topé sa formation militaire, le corps va occuper mboka na biso et comme les bango ba militaire na biso va faire sa formation na Kitona. Et pas l'autre pakene na Kitona ba qui sous ko bomba ba militaire na biso ba officier na sous-officier. Mais papa le roi Désiré Kabila était au courant de tout ça. Au courant. Donc, à ce favoriser toujours occupation parce qu'il y a un poste à pouvoir. En tout cas, pour nous, pour nous, personnellement, nous avons dit ça. À ta coco, qu'on a salé que nous avons en moka, on a mis de Koban lobby. Nous avons un doute que nous avons pas Laurent Désiré Kabila, héros national. Parce que si on a bien héros national, ils ont le quoi dans le film de Lumumba. Merci de me connaître si vous avez dit. Merci, Papa Nabiso Goyava Lipela. Toleki et père papa na biso bopele bobala to pesa maloba ala ni biso na bokebi toyoka lolaka matondo mingi ndeko sur photo matondo mingi na balandi ya radio lisolo pe na bando na biso banso bazana kati ya conférence mais vraiment na sepele mingi na intervention ndeko mapela ezali intervention moko kitoko effectivement to ko benga nani Laurent Désiré Kabila et roté parce que il a bien favorisé accompagner l'occupation. Donc, on trouve bien donc héros national, on trouve bien donc Azana est martyr, il est mort comme martyr. Donc voilà. Hein? Et puis, il faut qu'on a la cote à peine dans ce sujet, cela veut dire que vous avez commis poser question, vous avez commis tourna que mort il y a Ndekonabiso Laurent Désiré Kabila et que l'imposteur Hippolyte Kanambe alias José Kabila va organiser le côté sur mort et à Laurent Désiré Kabila. Et vous appelez même le gouvernement, ce que je m'étonne. Oh, Hippolyte Kanambe alias José Kabila
Ce qui a organisé eloko moko te la situation il y a mort à Laurent Désiré Kabila, c'est parce que son gouvernement est démissionnaire. Depuis longtemps, le gouvernement Hippolyte Kabila est démissionnaire. Il a organisé sous fait, il y a la mémoire, il y a Laurent Désiré Kabila en Dengeni. Nous avons un gouvernement où il a eu un président élu, où il a banni le Moussarate, Azali dans outrave, n'a pas imposté, n'a pas triché. Alors c'est pour cette raison bango bakoki organiser le côté parce que baza ba démissionnaire baza lisusu na gouvernement te. Oh comment dire aux autres bango na gouvernement ba tricher donc vous avez légitimer bango lisusu. Alors bandeko bon mekana ko réfléchir na place wana malamu tango toko kendaka koloba no gouvernement ça veut dire que il y a reconnaissance na part na bino. Ça veut dire que vous reconnaissez que Batouana, Batricher, Bazala Katia gouvernement, que Bazali, autorité la Katia Congo. Ok, nous savons très bien qu'ils ne sont plus les autorités, il y a République démocratique du Congo. Donc, Bazala Bango, bah, démissionnaire. Ceux qui te reconnaissent qu'ils sont les démissionnaires et que Bazali Wana, tout simplement par la tricherie, nous allons les combattre avec force. Donc, vous avez Bolembo à combattre Bangote. Mais tant que nous avons que non, Bazali, autorité, Bazali, gouvernement Zali Kuna, alors donc, pour minimiser le président élu démocratiquement, Mbouta Tshisekedi wa Mulumba. Bon, mais qu'on réfléchit la place, on a bandi Kolanda Bino, Koyo Kabino, mais je me pose la question pourquoi il n'y a personne où à Koya Koti Abino Nanzela na place wana. Maintenant, Domini ne sur le photo na Sukiwa. Merci Bopele Bobala Zelana répondre yo na Motuna Otuni ezali Motuna Kitoko na banzi na monoko na biso pe na maloba na biso moto alobi gouvernement ya Kabila te biso tolobi boye toko manyola maloba na biso tolobi tata oya botio soi-disant Hippolyte Kanambe soit tolobi soi-disant que père na ye ezali Laurent Désiré Kabila. Tomona kabiso nyonso tout soki tata botayo na banzi soki mokolo oya kufaki ozalaka na mwa attitude moko boye na ndako na yo pona kolakisa bana no mokolo oyo papa kufaki. Alors na mikolo oyo tozali komona ke Laurent Désiré Kabila le 16 janvier jour oyo basassinaki ye. Tomoni soi-disant que mwana oya ye oyo bato baloba ba congolais baloba ke mwana na ye. Oyo biso toboyaka toyebi ke azali mwana na ye te a organiser eloko moko te pona papa oya ye tolobi te ke chef de l'état tolobi mwana tozokende na makambo ke mwana na tata ba oyo balobaki mwana na ye pe ba biso tolobi ke azali mwana na ye te azali mo paya tolobi te ke Kibukonzi ye président ya Congo non nde tolobi ke mwana soki Hippolyte Kanambe tata nezalaki Laurent Désiré Kabila mais date na ye akoki kolakisa te ke non oyo azalaki tata na ye. Alors Bopele Bobala yo talisanga esika nini oyo balobi chef de l'état congolaise Hippolyte Kanambe e boto na pesi yo maloba Amato Domingue de Kosulufu de Kassison qui a intervenu tout simplement parce que na loki likambo tali gouvernement bato baza ko intervenir bazo le gouvernement en place. Qui dit gouvernement, son gouvernement en place a célébré, non pas mort, il y a héros Nabango, cela veut dire que ça allusion à gouvernement. Il y a imposteur, il y a tricheur. Mais voilà, donc voilà, il fallait qu'on corrige peut-être bandeko oyo, babanda ikoloba, makamba lolenge wana, pour la côtière des choses en rail, tolobake, gouvernement est en Congo, dirigé par les imposteurs, il n'y a qu'un seul chef de l'État pour informer dans le gouvernement, M. Mbouta Tshisekedi wa Mulumba. Donc voilà un peu, ezali à propos de la binonde, et ça li que là pour intervenir pour la côté un peu makamona rai. Matolomi. Eh boto papa na biso Bopele Bobala mwana ya mfomo Kimbango na intervention na yo oyo ya solo ya mpimbo oyo otarisi bandeko ba congolais. Esika oto zali kolobake soki tata botayo. Vraiment jour na ye. Mwana ngo tolobaki yango Bopele tang solanda kibiso Bukebi. Te na tang wana mwana yango si akimaki na ye aza
tozali koyeba te na likolo to na se akimaki pona nini pamba te président national Etienne Tshisekedi oyo azali élu démocratiquement yende azali président ya Congo yakimi mwana wana akosala eloko te yango kaka tolobi eske motuna na biso ezali matata pe ezali solo ya mpimbo ezali kosengela ke na peuple congolais akola na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso na teme na biso ndenge topasolaki mpoke nalobaki yango malamu ndenge tolobi ke eske soki azali mwana na ye to mwana na ye te me eloko moko esalami te mpo azali na kokima ye azali ya kokonzama mpe esika oyo tolobi entre papa na biso Laurent Désiré Kabila na Lumumba nani tokoki kobenga hero na kati wana bandeko tozali awa teme koki kozala moko mibale toko développer yango na kati na moboku pamba te bandeko misusu bafongola miso bandeko misusu bakoloba Laurent Désiré Kabila azali hero ba misusu balobi te azali hero te azali martyr ezali kaka kokolisa ba ide mpamba te batu ya mayele balakisa batu oyo bazali na kobunga oyo bazali na kobunga bazwa mayele esika oyo toyaka kosangisa mayele na biso nazonga nanu epai ya bishop John Enjoy Israel toyoka intervention na ye olandi ya baninga nyonso tu yo olobi nini eboto vraiment matondo mingi papa na ngai DSV pe bandeko nyonso baza na kati na conférence ndeko na biso Don Pambo ndeko Carlo mama Mise na moni bapotre Ndosh Zorobabel nzambe kama pambola vraiment nakabisi eloko tokoki koloba soki tolingi totala entre papa na biso Moïse Kabila pe bandeko lokola ya Lumumba oyo toapi toyeba deja kodéclare bahero na kati na mboka Congo to soki totali malamu ntango tolobaka hero bahero baza bato oyo babundeli mboka bakufi mpona intérêt pe ya peuple baza pe parmi bahero baza kaka bamartyr te parce que soki totala ba martyr tomona pe bato bakufa ebele mpona mboka na ndenge bamarche banda kala soki tolobi tolobela bango nyonso wana tokoka te tomona bana bakampisi bakufa bana baista bakufa bapeuple ebele bapeuple congolais ebele bakufa na bamarche na makambo ebele bana ata na mobutu mais liwa na bango eza ndenge moko te na liwa oyo ya Moïse Kabila akufelaki Moïse akufa parce que atelemela baoccidentaux aboya koteka mboka aboyaki kotrahi mabele ya bakoko mabele ya peuple na ye donc ayebaki soki ateki mabele ya Congo ateki peuple congolais alors ya kufa na sens wana donc so tokende osika tokoki mpe koloba aza hero tokoki mpe kodéclare hero national mpona Congo ozomona mais na moment oyo lokola moto na moto aza na ndenge azomonela makambo ngai mpo na ngai nayebi ke Moïse aza parmi bahero ya Congo aza parmi bahero totala nanu te mwana oyo moyibi oyo aye kokotela biso oyo aza elongo mabe lokola mokomboso aye kolobaki aza mwana ya Moïse bon soki badokta toyebi mpe te mabe ndenge ezalaki mais tocomprendre ke mwana wana même célébration ya soki tolo bango soki ya mort jour oyo Moïse akufaki mpona koloba ke baorganize ta quelque chose akosala yango te pourquoi osala yango te parce que aza premier assassin oyo aboma Moïse bato baboma Moïse mais ye nde moto aza na kati peti wana azala na kati ya makambo wana yo kolisi moto oyo boma oyo kaocelebre mort na ye ndeni mokolo oyo date ya kufa mais date wana ezotambola na motu epuis date wana ekotombe na mama oyo congolais mbimba congolais nyonso ya monde entier aza kotelema mpona kobundela mabele eye kotombe mpe na badate oyo Moïse akufaki bino okanisi mwana naza na kimia gouvernement nini aza nango oyo ye
va organiser quelque chose dans ça les côté parce que nous mutuo makila ya bato nyonso bakufi na Congo ezoganga et bon kasi makila mose ni ndeza kolala makila mose peso lela donc akoki ko ça le côté parce que hasard rwandais akoki jamais ko célébrer ko organiser quelque chose pour la date ya mort ya Mosé donc moi nana ko ça le côté parce que hasard rwandais ayebi yango bien que on a papa na été donc ils ont salé ta chuté ils ont salé tout le comme côté donc pour ngai na ko koloba bongo non papa na ngai DSV exact clair pour nga pour na bato mosuté ce pour na chose ya bongo te problème ya te mais pour nga na kanisi Mosé Kabila na motema na nga azava héros pour la Congo donc nazongisi maloba eboto papa na biso Bishop John Enjoy ndeko na numéro ya téléphone topesi yo maloba. Allô, bonsoir. Eboto papa. Merci à toi nauti koyoka ndeko auti koloba na bana koyoka déjà bana kala quoi donc c'est moi tout ya koyoka na kati ya intervention donc masolo za kama me ba ebele quoi ils ebele biso moko donc toza déjà ba pa na bamboko tozo fanda awa donc la situation déjà toza bana oyo bakumisa banzambe et puis faut tout banga nzambe na biso moni tant tozo faire l'intervention na biso te barape bato bazoyoka misusu te bazali na mabala couple bakuta pe bana mwasi to mobali le mso azobokola mwana mbanda donc masolo le mso okuti te le msusu mwasi abotana ndele yozi couple wana mwana yozobokola za mwana ye alors soko bokoli malamu mwana wana azala reconnaissant obokole mabe obokole malamu mwana wana so aza mwana malamu auza mwana malamu mwana koma mabe suka sali mabe wana koma kange na miso ya bato pe na miso ya nzambe mende mtako jiji alors donc situation oyo toza nango lelo na kati ya mboka na biso ezali likambo moko ya motuya oyo ezolekela biso kutu mayeli donc bandeko na nga tofungola miso tozala kaka te tozala l'extrémiste donc ya mwana na ete bona boye mais le mosusu bandeko na biso ebele na mabota na bango ndenge baza boye bazobokola pe le mosusu akutaki mwana nde bamusicien mosusu tozofinga bamusicien oyoka musicien moko ya Congo Brazzaville bakobokola mwana mbanda ke bobokoli elima attention donc makambo ezoleka na mboka na biso yango wana soki azalaki mwana malamu akozala mwana malamu soki mwana wana ayaka na Congo na esprit ya bien lelo te toyamba ye mais makambo ya sali ezolakisa ke ayaki na misala ya mabe yango ezolobaki aza mokaya akomi papa na ye donc ndeko na biso auta koloba liboso awa alobi ke bamisusu ndenge bakozwa kombo ya démocratie yolekela biso pepe donc yo héros national mpona boye yayebi te bandeko na biso awa tofandi na bapoto tobi mboka moko na poto awa oyo esala misala spirituellement psychologiquement ya makasi ya Allemagne abetelaka Allemagne maboko makasi mais lelo allemand soki otangeli komba Hitler ke bakofinga yo Kabila le père autaki kolongola biso na dictature mboka moko te bandimaka dictateur donc itumba wana oyo yalongolaki nani autaki kota bapaya d'accord mais tozalaki na état moko ya oyo biso nyonso peut-être ngai na époque na nga na botami ezalaki Mobutu aza na bana même si tu as âge tant que papa d'abord tant que donc il fonctionne à été na kopesi respect mais misala asala na mboka wana c'est que misala ya malamu te yango na ndenge ya mwana mboka oko papa asalaki misala malamu te donc batini na classe ya ba dictateur alors mutu alongoli dictateur na mboka na biso yango wana babingaka ye héros oyo elandi na nsima ekweleki biso okeza mpe makambo mosusu papa na biso Lumumba yazali motu ya yambo oyo alongolaki bingete na mboka wana donc ye azali motu ya yambo
donc il y a dans la classe mosusu nde balobaka nzoto eza moko liso eza na mosala na yango zolo eza na mosala na yango suki eza na mosala na yango eloko na nzoto eza na mosala na yango mais nzoto eza moko mais ya na ya liboso akozala ata kufa mama koyebisa oke nazalaka na mwana ya moko ya na bino ya liboso yo oza mwana mibale ata yo moto etika na mokili awa donc papa wana tokoki kokompare na moto mosusu te mais oyo mpe ndeko auta mpe loba baétudiant bakufa bato ebele mpe bakufa bazala martyre donc toyeba kopesa eloko na bavaleur na yango nde kosala biso so tokoma betabeta monoko boye eza malamu mingi te tuna accepte eloko wana kwa philosophie baninga mosusu bazoyeba nini idéologie nga na yo tosinya pacte quoi idéologie eza statique eza makambo vampire mais c'est la mort eloko moko eninganaka te lokola papa kabila otokufa basali monument ekeko mais toza na posa ya vie ce qui bouge biso nguluka nzambe il faut que au-delà de là donc il faut kota na philosophie biso na mboka na biso ndenge eza makambo ya philosophie eza makambo te ya idéologie statique mort alors toza na débat na biso mokolo ya le 16 ezali mpona makambo ya papa kabila donc ndenge nini bafete ete bonabo c'est normal motu wana oyo type wana ndongo aza wana il a sa kutu donc gouvernement eza te pour l'instant congolais tout azali place ya monani papa Tshisekedi nde ye moto azali mokonzi na biso alors soki fete kosala maso même ata kutu babaki yango nalobaka bamusulman ere moko bapriaka même ozwi ye ata na mosala soki ere apriere ezali akoprie ndenge mpe apesa mpe serma na ye place mpe feti wana ezosalama bakosala yango ata na kati ya cuisine bakosala yango biso mpe bato toza libanda soki toyebi tosala yango tokosala yango mais pour l'instant gouvernement eza te moye basala eloko moko eza te yo babokoli yo bimisi motema mabe okosala yango koma ozotanga elima te elima wana koya na feti wana donc papa na nga tozonga na lisolo ndenge opesaki sujet ya lelo en tout cas vraiment bandeko tozonga na rai nde sikoyo tokosala te bana biso mpe bazoyoka mais bana mpe tozobokola oyo mpe tokuti na bamabala oyo yo ndimi te mwana na yo ya mosusu ye moto azosukola kutu voiture mais aye na motema ya mwana oyo aza na mboka na biso te ye aza na motema oyo ke papa oyo nde moto nayebi balobaka zaka heure oyo abotisi mais papa azobokola. Merci papa Nabiso na intervention qui toko vraiment tozali kokende malembe tolekana et puis papa Nabiso mukulumpa to yoki et puis moi kala tozong sele maloba. Merci. Merci papa DSV pe balangi so na kanisi liso na biso papa lelo zo kende malamu na ndeko na ngai poati ya kei na ngai koyebisa ye eloko moko je crois azoyoka oyebi kiero ya lumumba ezali te mpo barekonektaki yango na afrique na monde entier nde akoma kiero c'est faux bon eza conception moko lumumba est reconnu héros d'abord par rapport à biso peuple congolais en fonction ya ba acte ya bravoure asalaki kiero ya lumumba na ya kabila ezali te ke bazali bato moko extraordinaire non nous considérons qu'ils ont eu à un moment donné poser ba acte héroïque c'est-à-dire que okoka koloba non na bato oyo bazali plus puissant que yo mpe na ntina likambo yango okufi soki tolobaki tobanda kolandela mabe ya bato tu oyo bato okumisaka na mokili je crois que tokokumisa su mutu moko te il faut savoir faire la part des choses entre ntango ozojuge mutu olobe mokulumpa na juge par rapport ya capacité na ye ya football eske aza grand joueur ou bien capacité na ye ta mosusu ya koanalyse situation donc ntango ozojuge mutu préciser likambo oyo ozojugele soki okomi kokotisa na vie privé wana ezali komela masanga oyo azali kolinga basi oyo azali bona boye oui
avec un sous-soula, mais le jour où on a eu que Mindele n'a pas étranger, tout Rwandais, détruire le cannabis, il s'est rendu compte qu'il y a des bêtises, il a avoué ça. Un jour, il a dit, mes chers frères, même Bizimakara, que je croyais être congolais, je me suis rendu compte que Hazard Rwandais, la preuve a Kimi le mot Rwandais, nous tenons face à la caberère, la vie, nous tenons face à la caberère. Donc, dès que nous sommes à côté de parti politique, malheureusement, c'est comme un parti n'a été. Mais moi, je crois que même dans un parti politique, j'ai été militant pour la démocratie toute ma vie. Je me suis associé à un combat à un parti on avait que Bazali combattre pour instaurer pour combattre la dictature. Nous avons une marche à Batapalou, nous avons une marche à Fomus, nous avons une marche à l'IDPS, nous avons une marche à étudiants, nous avons chrétiens. Donc pour nous, ce n'est pas nécessaire au côté parti politique pour y avoir la politique à Mbokanayo. Pour ça, la politique à Mbokanayo. Ce n'est pas nécessaire. Mais bien sûr que le parti politique, je le vois bien. Mais la minute, na combo toza na ngolelo, la limite qu'on rappelle que c'est en étant au-delà, au-dessus de nos partis politiques, de réussir comme ça la unité à peuple congolais lelo. Surtout si qu'à la carte de parti politique nabiso, mais les taureaux sur l'ensemble boété contre Canada, tous contre lui. Donc tous à la diviser. La preuve est délai. On a l'action exemple parce qu'il y a le lobby au beaucoup dans la partie politique. D'abord, au lobby nini. Avant le Makambu, il faut qu'on y ait, il faut qu'on dans la partie politique. Comme si la partie politique va faire sa cour, il y a politique, il y a histoire politique, il y a nini yamboka, il y a patriotisme yamboka. La partie politique n'est pas l'habitude d'aller la COP, de quoi l'église pour la relier. Nous, le parti, il faut avoir poste, la poste, depuis tobandi combat au napoto ba parti politique ya IDPS bozalia na poto boza Palou ezala ba représentant na poto parti ya Kengo ezala ba représentant na poto parti ya MLC boza ba représentant na poto mukolo nini déjà bovanda ensemble bino bato ba parti wana na poto a tomo na bosali collectif ndenge ba parti politique evandaki autour ya Tshisekedi basali dynamique Tshisekedi président. Mais vous nous mettez dans la distraction. Vous-même, vous êtes incapable à partir de la parti politique Nabino qu'on capitaliser réveil à peuple congolais. Tout ce que vous faites, c'est vous diviser entre vous. On dit biso tozo na isusu na identité à parti politique na Congo tozo na ngopo na libérer Congo. Bon, lui sa biso na dit que na sengi na bande ko ba adhérer na ba parti o ba za pour ça ko adhérer mais pour la koyeba politique pour na kobundela mboka c'est pas nécessaire que ne okota na parti politique. Je crois que réponse wana bande ko belé ba za d'accord na ngai il fallait tout préciser yango pa yande ko o akota pa le baibon. Donc pour na kata na mukuse en tout cas na sepeli ndenge débat ekei mais na ko senga na biso mutu ya mutu congolais nyonso lelo oza na moyen ya se cultiver avant utiliser vocabulaire ya français par exemple héros to bravoure to acte héroïque il faut tala na définition na yango avant oya kokota au bombarder baninga. Je crois que osalisa biso et puis toyekola pe histoire ya mboka na biso qu'est-ce qui s'est passé na lobi yango awa jour tokoloba mabe vie privée à Lumumba par exemple, mutu moko ta ko bengel sous héros même bande ko balobi nga pona nga Lumumba nde héros Kabila za héros te mutu mfa za héros te to ko comparer te so to continue la vie privée à Lumumba depuis école primaire te akoma ki na kinga te be ba même pas Lumumba za nani abota ma ya sala ni ba degani ni sala na vie na ye pourquoi kota na prison pourquoi bima boy ozoya ka olobi o vie privée Lumumba za héros donc on dirait Lumumba ya ki mosantu total la maambwana te tant que tu ba héros ce type là a réussi à dire aux Belges au roi des Belges indépendance bokabela cadeau te peuple congolais to bundi na makila
to botoli yango eza cadeau to ya ko babetelo maboko awa. Il fallait avoir ce courage là roya ba belge le bela bongo. Voilà pourquoi ata lumumba la muibi ata za assassin ata za ki polygame ata sala adaki nani rien que na acte na yo wana ba condamné à mort pour na ba makambo wana. Moi je le considère comme un brave type, comme un héros doit mériter yango. Kabila pareil ayaki na erreur na mais par le courage à joie qui a dit ça bango non donc pour lui ma belé à Congo T je me battrai jusqu'à ma mort pour me défendre le Congolais na Congo rien que pour la acte wana je considère que type wana ça acte moko ya bravoure et ça la vaille soulard et ça la qui mutabasi ebele je m'en fiche le fait qu'elle défenda qui cause nationale peut accoucher na tina na yango avait mérité respect na ngai et boto respect na zone simaloba. Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement, et je suis président d'un parti politique, le Mouvement National Congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, M. Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont des grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays et pour la mise en valeur du pays. Nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours, la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Merci Nabandeko Nyoso oyo bozali kolanda biso na kati na radio télévision Lisolo tokoleka na lombango epe papa na biso conseiller Papi Bisikita toyoka ye nde na sima tozongi epe ya Odo Mpambo.
Ah, merci et beau ton na balanyo sur radio lisolo na poko lelo et au bisonyo stoza na kata conférence en tout cas na landaki na boke binyo so débat ezaki makasi na pona ngai en tout cas Lumumba et Kabila père bazali ba héros parce que baza batu moko oyo so tali bien ba bundeli cause moko nécessaire au Italie le bien-être et à peuple congolais donc la souveraineté dans le sens nini mais nako kinina phrase moko ya oyo chaki ya liboso oyo Lumumba lobby oyo tangi l'esclavagiste donc Namitu n'aura toujours tant à yoki à mon avis mais tout ça toujours est-ce que nous sommes toujours esclaves pour le moment parce que lutte où le lot tout ce bunda soit tel bien naissance esclave bah tout nous soit comme en naissance ni pour qui le lot tout ça toujours na carte esclavagiste où nous sommes là bah Lumumba bah non tel na pour le bunda où yo père Gabi la père à ça qui nous ont éliminé parce que ces blancs là balini justice sociale et zanambo canabisoté nous sommes un pays riche. Les Belges qui étaient là, Bazarana Bekiri na Bango, donc car les Blancs vont vivre mieux. Tout vient indépendance. Aujourd'hui, si quoi, Baken a système moro, Batambo, Canabio moro propre, mais Bazar qu'on fait souffrir bino, population na bino propre. Mais un groupe de gens où Bazar qu'on s'enrichir. Donc Bazar continue toujours dans idéologie, il y a Bakono, il y a des décideurs belges. Toujours, le peuple congolais doit souffrir. Et nous continuons toujours à cette esclavagiste. Donc, justice sociale et santé, multinationale, Baza Kotia, toujours, loi du Corona Bisson, la souveraineté du peuple congolais. Ils ont ça l'a toujours bafoué. Bissowana, tout voté, notre président, Tshisekedi, mais un groupe de gens, il y a multinationale, Bazar retient toujours le beau Corona, où il y a Babani qui a décidé. Donc, on se demande que les causes où c'est ça. Où Balinaki que Congolais a la Essengo, a la capacité qu'il a coulé 3 fois par jour. Bana Batanga, a mis foutu la soin il y a santé. Mais si les lots Congolais a commis à niveau na té bota la nini makamosali le père est venu babomie parce que le père atalaki na acte ya père parce que père a comme ça dit Congo na niveau moko oyo tomato koma makasi les blancs baminele batala ba mutu so totiki comme ba défi mbongo te ba c'est autofinancé bango moko en tout cas bah pays mususu ba Hollande tika tout éliminé ba occidentaux ba n'a jamais bonheur il y a peuple noir mais ceux qui biso to vani karaboué et ça la somme il y a na le toujours que nos pères là sont des héros parce que baza ko bunda pour le peuple congolais baza ko bunda pour na bien il y a biso tala un pays riche comme ça baza il a toujours ko coloniser biso ko diriger biso. Il y a on dit toujours dans ce qui est-ce que nous sommes toujours dans le cas esclavagiste parce que nous trois esclaves à ça nous oyo baza ko dicter salabo tout ça hérité nous sommes riches mais tout ça hérité et ça m'a mingi et ça n'a pas il y a moi mingi tout télé ni tout ça ko lutter lutte moko tout ça ko sala oyo c'est pas seulement lutte car rapport na mais lutte moko pour la libération tout ça la sous na sous ya makambo wana te ya multinational ba ko gérer biso ba la souveraineté na biso peuple congolais tout le discours bien ya Lumumba il a dit beaucoup de choses à Kitoko et boto papa na singsi malo et boto papa na biso papi bisikita conseiller tokei et papa na biso odon pambo tozali ko sala tour nde tokoyeba ko kanga liboke na biso merci. Merci DCV. Je pense que de Konangai nous pouvons pas apprendre pour que Bishop
ye amona na rarement na éviter na boyika na lobango na abe malumalu oyo akosala bato fiera na éviter. Bon, na lobby boy, papa m'appelle à côté qui a lobby, mais je pense que il y a talaki kaka place sur ba lobby car akanka place moi muke ya ko j'ai puta mpoke ya qui est belé, mais décidé au long si na nzela c'est bien. Na lobby boy décidé, je pense que toi tu sais à Kimi, il fallait Kimi makaka. Pour moi ba argument mususu so ils a fondé vraiment té. Et puis ça moi mon boulot qui peleke sur Kimi na yo. Goya vinde mta ya mutu makasi atikali. Moi je pense que thème na biso là qui est bien de toucher ma point mususu mettez bango ngana balaye na papa na mtima côté na fond to ko ni makana mbeti to ko ni mai jamais to ko tika ko ndi makaeti. Vous comprenez? Ayaki na musée azamwana na été ilo kona ngai jamais na ko tika mutu ai na radio andi make non so ba ko tsaki ni tala to tika ba kwa omoni ba jewana isa ya ba je moko ya mabe ko sala erreur moi muke ba to mo qualifier na ndenge moko biso yo bien décidé biso na bali to betana na biso sans piquage na moni tili na chat mo za clarté o sakani mo na beti na habiter na sentir di collabo na beti mbala moko po mizongisa oyo ba ko arranger ba maloba to gondi makana mbete azam mwana ya kabila te et ba prévenir nani ko ni ba lobi na munoko ni pour à comprendre que a mwana kabila te ba lobi munoko ni pour comprendre que azaya biso ta yebo mboka wana donc kabila eloko eboma ki ezalaki azalaki na besoin mboke bonga ndenge papa na biso abe malu muto ba fier ye alobi yango très bien awake kabila yaki na projet oyo mwana wana batu na bango bamonaki ke soki batiki ye oyi munde songo simse touche chila mutu makasi sala eloko esima même na mort Lumumba balobi eloko wana babi tobandi komona komokende mabe etanga sali discours le monde que non assigné mort na yé mo peni ko bani mais so ba parti politique ba intellectuel bazali ni non ya Congolais na maboko ya mutu na ko zo tanko ya kotikile ba plainte idée azala héros te ou akoya na radio que non azala héros international tala panzo poite tanga azana ba kimate akomi wa kaza héros international da ya ba kisika ka international attends si so ba international et légitimé yende ya kopesa raison que Lumumba za tala to za na dictionnaire to ki mala roster parce que français za bisoté papa na biso bishop alobi yango et mutu ya sa mai yeba na honoré bato ndenge moko ay mo rapporter mo rabimi mais héros za nani déjà ba définir bino mais Congolais mutu makase ko ba définir eloko ndenge ezali akoya kaka imposer loko ya lingebi ngana comme komona ndeto bana ngadi so nerf solide Congolais ko craquer pour donc mutu baby ato expliquer la dictionnaire que un héros za mutu boye to muya goya okaye abalaye même oyo lobaki so yo mutu wana raison comme komona sikoneti okomi bouleversé mais non sola ndenge nini yo moni batandi ngwa ifo sola ma onka kaya kei olandi na côté ya kaya définir obetie fimba zo na mwanzela alobi na ye ale toke tout droit nga koma mo obetie fimba zo na nzela oya komona papa musée Kabila za éroté na za désolé et ce qui est grave na goyave na kosenga na ndeko nanga a retirer le quoi baki ke soki to zumboka to kotumba et bembia to longola en place c'est trop grave parce que soki balobi na goyave c'est la biso raison moko oyo mutu akufi musée Kabila akufaki ponani ati ki coup d'état oui problème ya te mais après sa raison moko oyo muza akufelaki akosanga makambo oloba na kata radio akoya ko bibisaka ki non akufelaki parce que atemilaki mindere atemilaki ba Rwandais mais peut-être ki tawana ti mais tanga temilaki ba Rwandais zai pona intérêt ya nyani yanga na yo pe ya mboka Congo tango zonyana akangami mbala moko ko ma place wana alors on tourne cette question aza héros ou bien aza héros te mon place Congolais lingala débat ba komisai on tourne ba question tanga si l'essence après ko bete lo kasuka aza héros ba aza héros te o ga ozonti la selon nga aza héros te azonya selon et quoi a raison vous comprenez un peu non sous ce n'est loko tous en respect ya bato baza ko buta pona mboka
bande ko ba congolais boza ko kanga tous en respect bato basala quelque chose pour yo voir audace ya koloba tous en respect pour ba papa na biso o balobaka ba essayer ki koloba non na mindele o minduki yaki na sima ya mikongo na bango tous en respect ya papa na biso Lumumba o ya lobaka liboso ya mindele ba kamwe bazaki na avance ya 50 ans avant yo nanga azomona déjà oyo Congo ko koma na 50 ans mais lelo o to komi koloba papa qui nganda za erote papa qui nganda za erote le temps de définir erote to tani définition nango o vraiment la boy la rose c'est non ngai to respecter quand même selon yo mais bato bazo kana ndako bazo comprendre makambo to lobi pona ba parti politique tant oyo to bitaki émission réclamation ou bien rébellion tous en ba risque yango to ni to tanisa na batu histoire ibandaki wapi nde to solo makambo ya papa na biso Musée na papa na biso Lumumba to jouer quelque chose et to ko yapela émission lobby ya kolobela papa Tshisekedi ba oyo balobaki abomaka batu wa participer na mabe ba ya lobby so batalisi biso ngote baloba so histoire ngote merci de suivre na ndenge yo moko otila biso thème angwa te kene de gauche à droite mais to bimina quelque chose o ba argument mususu ya ki fondé te bakimi na bango ba komiti na suka te mona nke bakimba na ba argument te et to ndo kende ka bo na radio sur le tricage à ezati oyo lobi makamto détecter yo ozu moi film ozo nzela o lobi okola merci de suivre na zone simalo merci papa na biso Odom Pambu tokeye pa mama na biso mise to pesi moi minute na 2 minutes nde to suki e pa ya pasteur Daniel et bon temps papa de souhait likambo na biso siko eza likambo ya koyeba makambo ya mboka ndenge ezotambola koyeba histoire ya mboka koyeba ba réalité ya mboka na moment oyo tozali tant tozwa na bapoto awa eloko ya liboso mondela oyelaka kotia biso na moto tant tokomaka wa politique na ye koyeba ba droit na ye koyeba ba devoir ya moto na ba droit ya moto pa ya fandi na ndenge ko vivre ndenge ko gérer makambo na kati ya mboka même mboka muke bakolakisa yo commune na yo politique na ye politique ya commune yo fande ezali boye donc esengeli na moto koyeba mboka na ye nzela ni ezotambola makambo ni ezoleka pe ndenge ni comprendre pe na kosalela bolama mboka na yo na ntango oyo Congo alingi azala besoin congolais nyonso tu azwa mayele ayoba nini akokosala mpo na mboka na ye nzela nini akoki kolanda mboka na ye mpo ebonga na ndenge ke ye moko congolais abénéficie na nyonso eza na mboka na ye na mama oyo tozali problème ya congolais ele oza kobénéficie na oyo oza nango te oza kobénéficie na mboka na yo te d'abord oza mosika ya mboka na yo et oyo aza na kati ya mboka aza kobénéficie même pas na oyo mboka na ye azozala nango bapaya bato bazobénéficie bapaya ndenge nyonso bato bazobénéficie et bacongolais oyo baza kobénéficie na kati ya Congo na barichesse nyonso ya Congo baza kosokipe même pas na baninga oyo mosusu bazozanga problème eza na kati ya Congo nde yango wana sikoyo lelo oyo so tokanisa ndenge Kabila yaki ndenge makambo nyonso elekaki nyonso oyo na biso toyeba lelo oyo tokomi wapi depuis ye yaki depuis makambo oyo esalaki nsima na ye na ndenge yayelaki eleki toza wapi Congo azali wapi lelo oyo Congo asengeli kozala ndenge nini pe nini esengeli kosalama mpo na Congo ebima na situation oyo ye aza nango nde problème ezali na kati eloko eza kosenga prise ya conscience donc congolais nyonso tu azala na conscience wana ke eloko moko esengeli esalama na kati ya Congo parce que situation oyo Congo azotraverse lelo oyo eza situation moko mboka moko te na mokili akokondima eloko ya ndenge wana bandele bandimaka yango te même si bango bazali nsima ya bato bazokonza Congo lelo bango bazala bakondima eloko wana botalaka basituation tovivaka na mboka na bango toza na nyonso tozozwa mpe mayele toza kotanga mpe toza koyekola mpe makambo ebele toza misala tututututu mais mondele akolakisa kaka ke yo mboka na yo oyo te ata oyebi kozwa bamillion awa ata ndenge nini awana biso kaka sukasuka ke mboka eza mboka no te alors bundela mboka no Congo telema mpo na mboka no Congo zwa mayele mpo na mboka na yo Congo parce que vraiment ezali insupportable nyonso ezoleka na kati ya mboka nazongisi maloba. Merci mama na biso mise na intervention ya kitoko tokei vraiment epai ya pasteur Daniel Mopeke
vraiment yo opesa moi le sambo pona mpoko malelo tokanga bisaka na biso. Merci. Merci beaucoup DSV nzamba pambola yo pona thème ya lelo na bande ko surtout oyo bazalaki na conférence pe ba obalandi biso de loin ba bengi na téléphone musu ba na posa ya kokota thème ya royoka nzamba pambola bango tokobondela. Éternel notre Dieu te peso merci pona mokolo kitoko oyo pesa ki biso butu moko ya lipamboli oyo biso bande ko tosangani ensemble pona koyeba ko solola masolo ya mboka na biso. Nzambe ya grâce pe ya faveur yo pesaki Israël eteni ya mabele na yango olobaki ete na bomise bino mabele malamu oyo ezali ko bimisa miliki pe mafuta na nzoi esika bokozala malamu. Nzambe wana ezalaki epai opeki Israël bakongole pesaki biso Congo eteni ya mabele na biso pambola Congo pambola bakongole sala biso ngolu toleka na kosepela pe na oyo ya malamu yo tia na mboka Congo pona ba Congolais ba vivre bien. Nzambe na kati ya mboka nyonso tozali komona mai, tozali komona zamba, tozali komona bozwi pe ya se ya mabele. Kolo bato ya mboka wana bazali kosepela na babozwi na bango. Sala biso ngolu biso ba Congolais pe toyeba kosepela na oyo pesa na kati ya mboka Congo. Na tiki président Etienne Tshisekedi oyo yo kotaki peuple na mitema ba voter ye na tiki na maboko na yo na tiki mboka Congo na maboko na yo na pamboli ba Congolais nyonso oyo bazali na amour ya mabele ya Congo na kombo na Jésus Christ na bondeli pe tolobi amen. Amen. Merci pasteur Daniel Mupeke mpe tosukisi na Bishop John Enjoy tika biso nyonso tu butu ya lelo tolala na maboko na nkolo. Merci. Yoza Nzambe tozala na makambo mingi te baliboso oyo papa Bible lobi avant tofungola bibebu oyeba mitema na biso tozaka bana na yo oyeba faiblesse na biso oyeba erreur na biso Nzambe toza banani nkolo tokozwa grâce ya kofungola bibebu liboso na yo Nzambe tokoka te yesu yo ndokoka mais soki neti ngai Israël nazwi grâce ya fungola bibebu mpo na bandeko na ngai liboso na yo papa eza te mpo na leki bango naza spécial te na miso na bango eza kaka ngolu nazwi liboso na yo Nzambe na ngai mpe grâce oyo nazwi à travers frère na ngai oyo apesi ngai maloba oyo papa na qualité ya mosali na yo nasengi kaka loboko na yo Nzambe ebatela malamu ebatela peuple nyonso ya Congo bisika tosoma mokili mobimba surtout baoyo baza na baboloko sa raison mpona intérêt ya mabele na bango Nzambe libérateur eza yo kata likambo na bango kata sembo na makambo na bango Nzambe libere peuple na yo papa bisika biso tokoma te yo oza capable okoma ozala partout Nzambe bato bazolela bangusama ya miso bandeko Nzambe baza bapasi bamaladi zwi bango na bazamba bisika pasi nkolo likola kozanga bandaki bandeko mosusu bazozwa mbongo bazolia bazomela bazosepela ka mbongo wana bakoki kosunga bandeko na Nzambe o basofri biso ntango mosusu tozomona bango te toza na poto tosepela tolia tolala toseka mais yo ozomona bango bisika bazolela Nzambe kanise na bango kende vraiment okonsole bango mpe bikisa baoyo bazala bapasi ya makasi Nzambe enabosani te nkolo kopambola radio lisolo oyo epesangisaka biso Nzambe mpo tokoka kozala na bomoko toyebana mpe tolobela makambo ya mboka na biso radio oyo nkolo ezalaka makambo ya mboka te mais esali biso mpe ke toyebana na bandeko ebele nakanisi barelation na biso efungwami mpe mingi na nzela ya radio nkolo pambola radio pambola nkolo na yango yawe soki ozonga kobosana biso te to abana na yo natiki nyonso esala lobi na nzela ya radio na maboko na yo asiste biso na kalita bana na nkolo nde tobondeli boye mpe tolobi epai na yo amen.